Bonjour à tous, bonjour Bandeko Bolandara Bisso, Mbotena Bandeko tout, au Bolandara Irsul Botela TV, Karande Tolobaka. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bandeko nanga nzambalola pambola bino ndeko nyonso akoti na chaîne na biso, ndeko oyo nyonso atie liboko na ye pona ko commenter, ko liker, to pe ko partager nzambalola a pambola bino. Boze ebele ba bolingaka biso, biso pe to lingaka bino. Voilà, lelo na ye na tolobela likambo mukie. Likambo na moni yango lokola ekomi momesano, ekomi lokola momesano. Tolobela yango na mukie. Alors ndeko koti s'il vous plaît sunganga na partage. Voilà. Tango koti sunganga penza na partage po naza na posa émission oyo ekomela bale concerné ekomela penza bato nga nazolobela na mukula lelo. Alors ces ambala liboso koti na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker, partager sur na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger kaka ndenge ezalaka. La famille nazwaki tante ya kotala spectacle asila toloba. Voilà, nazwaki tante pe natalaki yango te vi ke babiloko yango na kipa yango mpenza te. Toyebani biso nyonso moto na mutatalaka bachaîne na bango, donc eza chaîne na yo te otala na yo te po comprendre na yo te biso nyonso. Solution ici et mon ani ozali na besoin ya perdre libumu, ozali na posa ya kokondisa nzoto mobimba, kohésiter te contacter INK Care solution pona ba santé na biso. Ndeko oyo ozali na banduta yo oyo nzoto ebeba yo kokaka lisusu kolata senglete, maboko ekweya okoma na babuton to pe batache noire to pe lisusu ba noir na katikati ya mipende. En tout cas ndeko mama ndeko papa, solution ici et mon ani na INK Care solution pona libela. Ozali na besoin ya kosimba mwana umeli na libala ozali kobota te, contacter INK okozwa ba produit naturel pona mabota. Ozali papa ozali na besoin ya kotelemisa milimo oyo elala koluka kobongisa nzoto oyo ezali bongo ya mibali pona ba papa, kohésiter te contacter INK Care okozala desite. Livraison na biso ezali partout natalo mokie osungi libota. Yebani ezaka bongo. Vedi tant na tsara ba théâtre ya mama Belvi kandi na comprendre direct mama so na bina tsapa ya mususu na comprendre na ngate ngai ezaka bongo wana zanga évangile selon nga wana évangile selon Ursul Botela TV. Voilà. Alors Natali moi ba parti na réseaux sociaux, Natali moi ba parti quand tozo mona baba cook ba e mabe o kotoa loba o kotoa finga, voire même na kata salle bazo sa ba vidéo na bango me makanisika na lindo raté na ebite so bomoni ba gère vidéo wana na TikTok. Yango penza na ye mingi kolobela epi na kolobela mingi likambo oyo ya bambongo oyo bapesi bakoko bapesi ba communicateur na bango. Voilà, yango pena na kolobela po bakombo na biso ekomi kokota na kati. Alors biso ozaka so toyoki penza kombo na biso na kati toyaka penza kolobela to pe kotelemela yango. Voilà, la famille tolali tolamuki sila ke na spectacle na ye mais mabe tope problème ekomaka wapi na ebite babaku soki makanisi na bino ezalaka ndeni bino bokotika vie ya bato ya famille bota kinya te wani à chaque temps o bozalaka na makambo na bino il faut toujours boya bokotisa kaka bato na kati ndeti kombo ya linda na evenema ya sila kombo ya linda kosala nini. Mena tangu bino boyaka kobandaka batu bino boye bobandi linda kutaka te linda boye bobandi kotanga bakombo ya bacteur o balekaka to pe baactrice o balekaka na famille libota na Belvi TV bobandi kotanga bango tangu bango bakoya ko répondre tellement bino bolandaka nyonso nde bozwa botie na ba miniature bokomi kofinga. Bomoni sikoyo na famille libota na babaku banani baza ba seigneur de trouble.
bozomona esika o bino moko bosemaka trouble même esika ya osala trouble te eleka nde nini peut-être boyebi te soki spectacle eleki bakata baparti bozotia na bapage na bino mpona kosala bapromotion ya spectacle na bino elekaki ndenge nini mpona kolakisa bato lolenge elekaki soki mpe botiaki yango na chaîne moko boye ntango bokatakata baparti bozotiatia nde kotinda bato bakee kotala yango mobimba na chaîne oyo bino botiaki yango mais spectacle eleki likambo kokamwa spectacle na bino eleki mais bozaka pose te spectacle eleki me bino na monoko na bino kaka belle vie spectacle eleki me bino na monoko na bino kaka belle vie bosala yango ndenge ndeti ndeko moko na uti komona ya mwasi alataki bilamba pembe oyo na bakweri boye naleki belle vie na kitoko belle vie spectacle mpona nini bino don nayebi te so borevaka ata kutu barevaka mwana moninga ata kutu barevaka mwana moninga ngano namona na nga te ata o spectacle ndeti ntongo spectacle ya Bellevue TV elekaki namona na nga te babanda sila omoni me bino boza na facilité otanga kombo ya Bellevue me koto namonaka baza na facilité te baza vraiment na difficulté ya kobanda kotanga mutu na kombo na ye pour insulter me koto tomonaka ke boza na facilité ya kotanga bakombo ya baninga spectacle oyo eleki eza ya bino eza ya famille libota te spectacle eleki ya bino ya famille libota te boya na balive boya kolobela lolenge spectacle elekaki boya kolobela ezalaki nini sujet na bino ezalaki nini bozalaki basé sur quoi yango nde babiloko boya koexplike bato bomoni parti boye elekaki boye omoni titre nango ezalaki boye bozalaki basé sur quoi bolobelaki effectivement nini o bino bolobelaki me na ntango bolinga bosala balive babiloko bokoki koya koexplike bato yango wana eno bino boyaka na kombo ya famille libota toleki Bellevue omoni boya susu boloba tokangi actualité ndeti actualité nini oyo bokangi nayebi te soki sens ya makambo mosusu bozo-comprendre yango to bozo-comprendre yango te boye awa tokangi actualité naza na posa nayeba actualité nini oyo bokangi mpo na miniti oyo na tiktok ezaka mamba mbongo na bino boolobela bapesaki bango mbongo bapesi bango mbongo te basali promotion te ata bosali te sila aza oyo azali ata bosali te bato batondi producteur apesi bango bambongo mpo basala ya actualité penza ya spectacle na bino eza te est-ce que bomoni te ke d'autre part boza barêveur est-ce que bomoni te ke bozo rêve bomoni te ke bozo rêve moto asali spectacle eza sila me bino na monoko na bino Bellevue ata batekaka Bellevue yangani bino bomoni te ke bino botekaka Bellevue makasi bomoni te ke bino pena bozoteka bela makasi mpo na monoko na bino moto asali spectacle sila me bino na monoko na bino eza kaka Bellevue tozonga boye Bellevue tomata boye Bellevue tokita boye moto abimi na spectacle akomi nga mpe naleki Bellevue na kitoko yo wanga mambo bakongo baloba kitoko yaya nasi boyeba mutu na olobela moto asali bavideo mpo bavideo na etamboli tiktok mobimba so nazwa chance akomona yango nakotiela bino yango mpe bavideo na etamboli tiktok mobimba nga naleki Bellevue na kitoko yaya na jipe a cuir na gilet a cuir to na lipapa to na choko bolobela spectacle asila ndenge eleki même ndenge ezalaka après spectacle bato batambusi bakamera bazopose bino baquestion bozolimbola lolenge eleki même nde basalaka bongo bino boye bosala yango te même nde basalaka ke spectacle eleki tokomotambusa bakamera boloba eleki ndenge nini omoni ndenge oretenir nini wana tomoni yango te me biso tomoni ka naleki Bellevue na kitoko sila pena atondisi
Kotondisa, c'est pas mauvais. Kotondisa, c'est bien. Bo retenir nini na spectacle na bino. Bo retenir nini. Po phrase wana nde yango te bandaya kozela bolo bango na ba interview nyonso bosala. Mais malheureusement, na ba interview na bino kaka belle vie. Belle vie, belle vie. Donc bino bozo salisa yango lobi na tele bino vidéo ya ndeko moko alobaki bozo faire travailler si la na pression. Bozo faire travailler si la na pression na pressé. Po kaka amimona kena na leki belle vie, na leki belle vie, na leki entre-temps bino bozo faire travailler na pressé, entre-temps koto belle vie azo avancer na makambo na ye. Aza kuna te. Trop simple. Alati robi na ye ake kotala ndeko na biso mobala sombeli chaise roulante tomonaki biso nyonso. Aza kuna te. Aza kuna te. Alati robi na ye simple. Akei na ye. Bino koto bozo bundanaka aleki ye sila na mnicho to kukanisa sila na mutu moko te na Afrique. E bwanko ata bafulataka sila. Ata kutu bafulataka sila. Na ucho mona video moko sope na komona ngona mekano koluka ngo. Ndeko mobali ya ye sila na minito numéro 1 sila na minito aleki tout ezana ba Nigeria sila leki bango yaya de na minito sila leki na Rit Kadiri na ini edo sila leki yaya bosunga sila bandeko ba film eza très important botika ko mema elolenge bo mema likolo kutu bafuti bango lisusu famille bota bo se préparer na mafinga bo se préparer bomona mnicho nde babande kolela bafuti biso te moye tosala promotion eza te moye po bango tu banda lobela lisusu la te bango tu en tout cas bavandaki mutu na ndenge na ye babande kokipe lisusu la te nasi bo bande komona ba message banini ba video bakomea kolobaloba nani nene ya bemi bon pas belle vie afuti bango mbongo ne encore bango kombo belle vie na munoko ezalaka bango loko eloko mosusu kombo belle vie na munoko ezalaka bango loko eloko mosusu. Alors na minute oyo balelaki bafuta bango mbongo bafuti bango mbongo basala promotion ya sila ya nini ya nini o azanango soki na poto awa na minute nde baza bongo na minute nde baza bongo famille bota bo se préparer na mafinga na minute bakoya na mafinga na minute jete po nini po bazwi bambongo po basala ba promotion po bambongo bapesi bango eza nango ya promotion te mbongo wana bapesi bango basala promotion eza nde ya kombo ya belle vie. Naolukela bino video moko ya ndeko moko naoluka ngo kasi koyo boyebi ye pe très bien azoluka yango bapesi bango mbongo mpona bozaso namoni yango na otiela bino bapesi bango mbongo mpo basala bapromotion me na munoko na bango eza kaka belle vie me bosala bapromotion na bino na kimia nyonso famille bota basalaka bapromotion na kombo asila te famille bota basalaka bapromotion ni na kombo ya comédien moko bayaka na bapromotion na bango seulement na kombo ya belle vie. Mais eloko bino bozangi bozoko kosala promotion na bakombo na bino te bozokoka kosala promotion na bakombo na bino te boza kaka belle vie osali olobi belle vie koto olobi bosomba babillet ofingi belle vie koto olobi bosomba babillet. Est-ce que bomona te ke bozo travailler toujours na bozo travailler kaka na mafinga ale bino wana na munoko tokofula bango te tokoflobela bango te tokofula bango te. Est-ce que bino bokokoloba ta ovandi bozoloba na caméra 13 minutes apamba sans otanga kombo ya belle vie bokokango te 13 minutes apamba sans otanga kombo ya belle vie bokoka te. Si la sali spectacle na ye
Belle vie azowelela spectacle na mutu te. Mutu na mutu azosala eloko selon calendrier na ye. Eloko pe boyeba te o bokomi kocompare sila azosala sila baninyo sila azosala baspectacle ebele sila azowelela baspectacle mpo balobake ye nde moto alekaki liboso wana esi toyebi na esplikaki bino yango olobi na émission nasalaki sila azowelela baspectacle mpo balobake non sila moto alekaki liboso. Alors Belle Vie aza na makambo nyonso asalaka yango na temps. Akoyi koya te ka parce que sila osala baspectacle ye pa ye mbala moko atie date oke lobi na osala spectacle. Non, Belle Vie azodépendre avandaki boye producteur moko abimi aproduire ye. Belle Vie opesa producteur timing na ye temps na nge eza boye eza boye eza boye eza boye na meki azokoma filme oyo honorable Christelle apesaki azokoma na moni mpo honorable Christelle ye moko azojoue. Sila akomaka filme te sila aza na temps ya kovanda te abanda koreflechir mpo akomaka filme te eloko wana boyeba te. Différence entre sila na Belle Vie eza makasi mpo Belle Vie akomaka filme aza na temps te. Sila même spectacle baosala scénario wana bakomedi ye batiaki ka yaka joue. Sila batiaka ye ka babengaka kaka yaka joue na chaîne na ye moko me babengi ye ka yaka joue. Mais Belle Vie ana musala makasi il faut ye moko abanda koluka kopona bacomédien il faut ye moko abanda koluka atire kote oyo azwa oyo aya na oyo il faut ye moko azala casting na ye ntango bazotourne faut ye moko nyonso eza planification ya ye moko akosala selon temps na ye aozala presse te mpo sila asalaki boye nga mpe nakende nasala boye non. Sila azowelela bakoma ye na ane moko abetaki 4 spectacle 3 spectacle na ane moko abetaki 5 abetaki 6 ye azowelela bongo. Mais Belle Vie azowelela te. Belle Vie ana temps te akoma filme ye moko ka akoma filme ye moko donc aza surchargé aosala eloko te mpo asepelisa mokili mpo ata alobi asala nyonso oyo akosala moto akotikala kondima ye aza te. Donc akoya wana te mpo asala eloko mo boye asepelisa kaka mokili aosala yango te aosala eloko selon ye asali asepelisi bafani na ye akoya kosala te mpo bino babakuku bondima ye mpo bokotikala kondima ye te. Moto akokoma bafilme kitoko bondima ye te botiaka asila première bino mwa bajara bato mo boye moto azwi 10 yeyo mais moto atriche bozwi moto atriche botie première bino mwa bajara bato mo lokwa babongo. Sila soki lelo abeti ata 10 spectacle ata 28 spectacle oui eza ye aza na course na motu te. Belle Vie asalaka course na motu te. Belle Vie akimaka mbangu na motu te. Eloko wana bino boyeba bango te. Nayebi ke nde bafuti bango famille Bota nde bafuti bango mbongo ya promotion surtout oyo azalaka na poto wana ya mobali wana nde bafuti bango mbongo ya promotion yaya famille Bota bovanda kimia mpo kofinga oyo bakofinga ya ofele kutu na bafinga makasi bongo koti nde bazweli yango mbongo bongo nde bazweli yango mbongo bosala mosala na bino. Sila ata tondisi ata beti sali ya 800 000 personnes ata tondisi bato rendez-vous na YouTube. Rendez-vous na YouTube. Comment bato boye spectacle 800 000 personnes mais na baview kuna 100K ezolemba na nkoma. Rendez-vous na YouTube. Bobosana pete muyombe gauche oya makasi. Bobosana pete muyombe gauche oleka muyombe gauche kuna ba visibilité pas moyen. Muyombe gauche kuna ba vie ezomata. Donc botika kokokanisa Sila na Belle Vie baza na ekari ya molai. Sila ayaka kaka batie na place bayebisi jouer beta boye zongisa boye loba boye sala boye. Mais Belle Vie siko ye moko azosala ye moko ba ide yaya bokokokana bokokokana ekozwa temps. Donc Belle Vie
anata na ye sila pe anata na ye moyen tokokanisa bango eza te. La famille merci beaucoup na surtout landi famille libota na miniti oyo matoyekangama totala oyo ya biso tosala bapromotion na biso makambo na biso biso osala bapromotion sa mafinga wana eyebani tosala bapromotion na biso sa mafinga biso tolobela makambo na biso totalaka te ke tofinga baoyo tolobela baoyo tokipaka te. Alors tosala makambo na biso bango nde batekaka bamakambo na bango babie na bango ekoteka makasi baofinga belvi so baofinga belvi nde babie na bango etekama. Merci beaucoup nzamba lola pambola bino nasi bomona bapublicité ya INK produit ya INK Care. Voilà produit moko très efficace ozala poso bongisa loposo na yo elongi na yo ngela lopo ya Irsil Beauté la TV. INK ba huile ya malonga ezali kuna na talu mkie ozwi huile ya malonga oyo ekobongisa elongi na yo kote ba papa kutu koloba te kote ba mama kutu koloba te. Donc tozomona biso moko bapublicité oyo ezoleka. Nzamba pambola bino emelenga video partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger et ozala malamu mingi. En tout cas tokutani à la prochaine occasion. Soki tata nzambe azongi te babaku bosilama bosala ba promotion na bino na kimia. Donc bino rêve na bino za belle vie. Voilà c'est ça yango bolemba kombone na munoko te. Voilà bye.